ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que, à travers l'avion na yamo kwake, Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Boy bola mona bolandi ya journal ya peuple pona peuple info lingala mbote na mino bisika nyos tu bozwa mitika to fungula yango na ngamba présidence pona kotal sabino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asaki plutôt discours mokolo ya lundi 13 décembre kun epai wapi alobelaki état de la nation yango esalemaki kuna na palais du peuple ba détail elongo na héritier mapinde minabilili ya Domi Bende Longwanza. Pendant 1h20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a retracé le défi au République démocratique du Congo dans le domaine de chef de l'État a réitéré engagement Yakomema Kimia na Est la République démocratique du Congo à reconnaître malaise au Ezali Katina Union sacrée et à estimer en lokola simple agitation à sengi na peuple congolais ba accompagner ba nouveau membre ya CENI na o Italie organisation à ba élection pe a sengi lisusu ba force politique o bazalina nko traîner ba pa batinda ba délégué na bango na CENI na ba élection o ekosalema na ba délai constitutionnel na o Italie social chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à reconnaître ba grande partie ya population o bazali bongo ko vivre na kati ya pauvreté chef de l'État aza conscient que situation ezali pasi pe ezali ko permettre que na ba ménage à vivre bongo pendant 2 bouts du mois asengi bongo na gouvernement Sama Lukonde a accéléré mise en œuvre na o Italie projet ya développement ya mboka na masolo Italie accès à santé électricité eau potable chef de l'État a betaki pe masolo na yango bakisa transport na o Italie dessert ya mai ville ya Kinshasa na ba usine o eza na Lemba Yimbu pe Mbinza ozone et 10 mois retard préjudiciable pour la population dysfonctionnement oyo pour le président de la République ezabongo inacceptable nyonso wana manque ya coordination pe souffrance oyo ezali ko salema bato bazali ko piloter bazali ko sala chef de l'État alobeleki ke depuis arrivé na ye na pouvoir République démocratique du Congo ezongi bongo na scène internationale yango wana eza priorité pour na ye ya ko s'ouvrir na monde ko briser isolement diplomatique chef de l'État alobelaki lisusu financement ya développement ya mboka o ekoki te ko reposer uniquement na o etali ba ressources extérieures chef de l'État asengi na gouvernement ba se réengager pour République démocratique du Congo na réforme oyo et ko permettre ye élargir assiette fiscale na masolo etali état de siège ba forces armées baza ko réussir progressivement pe
ko bouger malembe baza ko reprendre et pas wapi ba ennemi ba occupa ki yango. Félix Antoine Tshisekedi a félicité bongo deux chambres ya parlement na souci bazalaki nango po kimia ezonga bongo na République démocratique du Congo bazalaki ko proroger état de siège conformément na test lego na masolo o etali présence ya armée ougandaise. Félix Antoine Tshisekedi alobi akoveye ke ba limiter temps na bango awa kosimba ke sur 500 députés au bazalaka 397 nde ba répondant qui présent pe 91 sénateurs nde bazalaki présent sur 109 sénateurs. Totikala kaka na dossier ya Assemblée nationale pour na signaler bino que après discours ya chef de l'État quelques députés basanga kite kopesa makanisi na bango na micro ya Domi Bendele Ngwanza. Moi personnellement d'abord naza très satisfait na message nae et j'espère que c'est de même pour l'ensemble du peuple congolais puisque apesi biso bayano nyonso esengeli pona makambo eza kotungisa biso normalement ndenge tolobaki na français na etali makambo ya insécurité depuis à côté pouvoir eza Tshisekedi te mutaye na insécurité eza insécurité a hérité na ba régime nyonso elekaki ça fait plus de 30 ans que bitumbeza na trouble za na est. Alors il est en train d'apporter des solutions na ba makambo wana entre autres à décréter état de siège, entre autres mutualisation des efforts, en plus de tout ce qu'il y a eu comme apport de la communauté internationale pour mettre fin à cette histoire de l'Est. Je pense que le président de la République est sur le bon chemin. Peuple nyonso ebungi to soutenir ye na baction nyonso azali kosala pona kosilisa kozongisa kimia na mboka na biso et principalement na Est. Discours ya président eza discours moko to remercier nanu po auti kopesa yango toyebi ke mboka na biso eza na ba problème ebele oyoka président azala na souci wana ya kolobela biso ya kopesa biso ba idée na ye oyo esalami déjà malgré ba défi ya makasi ya mboka na biso eza nango toza na espoir ke année ezoya ekozala année ya bien mpona mboka na biso. Naza satisfait na message ya chef de l'État ezali molai qui molai wana ezaka justifié du fait que discours eza proportionnel na grandeur ya mboka na biso boyebi ke RDC ezali lokola continent alors awoti ko épingler makambo etali sécurité ya mboka na biso nakanisi ce conseil sécuritaire awoti ko expliquer mutualité oyo ekoki kosalama entre ba forces armées congolaises na ba forces ougandaises awoti ko expliquer yango Monique Makambo s'est passé qu'on a c'est un mérite donc ça vraiment la volonté pour qui m'a ezonga na est à part cela où tu peux épingler matali étali social à très conscient que peuple congolais n'a ne se retrouver dans Makambo étali social moto Makambo ya polia tout ça et reconnaître que la population ils souffert donc il faut tout ça il faut pour que la population a se retrouver dans Makambo nyonso wana. À part cela, on peut expliquer ma voyage à Salaka ou à Sala, dans le flux de voyage parce que le pays mine, le pays est belé, et où tu peux se rallier pour renouer la relation dans le cannabis et ce qui donne aussi donc ma partage mingi pour avancer en cannabis donc d'une façon générale en tout cas le chef de l'État Zala qui est trop clair pour le Makambo Talimbo. Présente na congrès après discours ya chef de l'État quelques personnalités bazanga qui pété kotalisa makanisi na bango toujours na micro ya Domi Bendele Ngwanza. Et l'on remarque positivement ils ont à terme la diplomatie. Le président a pu montrer au monde qu'à cause ici RDC, l'échec national et la diplomatie, à niveau de place RDC, ça a quitté, à comme la Congo. À jouer à niveau de l'Union africaine, à même à niveau du Conseil de sécurité, par le Bakabakabuya Afrique, dans la RDC. Oh, ils ont qui richesse sur le la Zamba, le la Maï, nous avons un pays riche, mais il a valorisé cela. Il y a que beaucoup de cannabis sur le
Il a parlé encore dans ce pays Bakassi, il y a Oezali, relation gagnant-gagnant. Ça signifie que l'homme blanc vient ici à instaurer, à Toriba ici, à engager les Congolais, après si Bango Bissala, dans ce cas où on a eu Bakisa, et ça passe le gouvernement et ça tombe de Ténaka, na Oevo de Libanda. Na plus on peut produire, bon, on peut permettre la population sociale. Et ça, discours, il y a président, il y a vraiment problème, il y a population. Dans la mutualisation, il y a force entre RDC et Ouganda. A lobby bien que ADF, rebelle au bazo attaqué biso, bazo résider entre frontières na biso mibale, entre Congo na Ouganda. Alors il y a lié, il y a sa force pour nous sa batouana. Et puis à lobby bien qu'il va veiller Nathan oyo armée ougandaise et kosala na mboka na biso pour bazonga batika mboka na biso kimia entre temps ennemi azala écarté. Infrastructure mai yomoko moni alobi ke ezana misali epele ba tribune ba misali c'est salami azoka moi azomona jusque là pilotage ya misala wana ezosala mandenge esengelite akamwe alobi na justice ezotambola malamu te à promettre que à nommer Muto et Sengeli place naie pour justice et Kembeliboso. Parce que le chef de l'État a éclairé l'opinion dans ma communion sur la cité. En commençant par les problèmes de la sécurité, il a démontré que vraiment nous sommes dans les bons. Et niveau le chef de l'État a démontré que nous sommes vraiment dans les bons bateaux pour la mission pour évoluer. Dans le domaine sur les plans, il y a budget. Le chef de l'État a attaqué Sibiso. Comment Tokéu maintenant dans ma réserve jusqu'à 4 milliards dans les alimentaires a démontré que la budget c'est la première fois. Budgétaire, nous en avance sur Yango. Évidemment, à la question que sur le plan social, il y a encore à faire, mais à élucider ma projet. Et Belé sur le plan électrique, et sur le plan Yamaï, sur le plan Bansela, au mois 2022, à donc appliquer Yango, on a vraiment tokené, Tobi ma ville province de Kinshasa tokende bongo na province ya Kasai central pour la côté sabino nenge ba autorité coutumière ya ba village ebele ya province oyo ba s'engager pour na kolongola bikila kila epa ya basi pe bana na bango pour ba vivre na ba droit na bango na ndenge esengeli. Décision oyo ezwamaki na occasion ya plaidoyer oyo club ya bilenge basi ya institut keke basalaki oyo objectif ya ba assise ezalaki ya kolelela ba notabilité coutumière ya kotia mwa mai na vino komeka mwa moke ko revoir ba règles traditionnelles na bango oyo eza kotindika mwa mosika na bana basi na ba avantage na bango na lecture ya plaidoyer oyo nde ba élève ba atiraki attention ya ba chef pour na ba droit ya basi et pas wapi baza victime oyo ba tombola kimingongo pour na kobimisa ba point ebele totangi mariage précoce, mariage forcé, droit ya héritage familial, droit ya accès na mabele. Plaidoyer oyo ezangisaki ba chef coutumier kimia sur place. Chef Luandanda Yabakwa Mujilu azwaki engagement elongo na ba notabilité misusu oyo bazalaki présent na milulu oyo epai wapi ba réserver action moko positif na demande oyo pe ba encourager bilenge basi oyo pamba te souci na bango eza ete komona bana na bango ya basi pe ya mibali kotanga kelasi po bazala bato na société. Commission économie financière ya Assemblée nationale asengi na gouvernement alongo la taxe ya ram héritier mapinde bidomi bende longwanza ba pesi bino ba détail élément. Chambre basse ya parlement asukisi misala ya loi de finances 2022 au cours ya plénière na bango ya week-end eleki. Assemblée nationale a décidé adoption ya projet ya loi oyo boy rapport ya commission économico-financière
pe contrôle budgétaire oyo ezalaki chargé à étudier en profondeur loi oyo pona enrichissement. Bosimbake yango ezalaki chiffré na près de 11 milliards de dollars américains pona budget 2022. Yango ezwi majoration na ngambo ya commission économico-financière. Boye selon Boris Mboukou, président de la commission économico-financière ya chambre basse ya parlement, alobi mosala ezalaki difficile commission à s'organiser pona kosala ba audition ya ndenge na cadre ya mission oyo epesamelaki bango. Lokola ezali momesano commission organisaki ba séance oyo ezalaki pona ko auditionner ba membre ya gouvernement pe ba service consommateur ya ba crédit budgétaire pe lisusi ba responsable ba régie financière pe ba service ya assiette na oyo etali volet ya recette pe ba dépenses. Bosimbake na présentation ya liboso ya Auguste Assemblée ya projet de loi de finances pour l'exercice 2022 gouvernement a proposé ki budget yango ezalaki na équilibre pe na recette ya ordre ya 20 milliards 330 milliards de francs congolais. Examen ya commission ezalaki ya volet ya recette article par article yango ezalaki couplé na ba audition ya ba différents responsables ya ba régie financière pe ba service ya assiette et débauchaki na amélioration ya prévision ya budget oyo na quelques lunes ndenge président ya commission Boris Mboukou atalisaki étape oyo lokola esili. Bosimbake regard est commis désormais tourné na ngambu ya chambre haute ya parlement Sénat oyo a examiner yango pour la deuxième lecture. Par rapport à la décision de la commission économie financière, il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement, il la taxe, il y a Ramde, Info, Lingala, journal, il y a peuple pour le peuple, à Koutana, il y a quelques députés, il y a Pessi Makansina Bango, il y a micro, il y a Domi Benelongwat. Je suis député parce que il y a la République tout entière. Donc ce n'était pas le problème d'un individu. Il y a bien sûr un collègue qui avait porté ça, mais ça a été notre problème à nous tous. Le problème de la défense, autant, c'est un problème, national. Ils ont préoccupé les Congolais, nyonso. Donc, député nyonso, n'a pas majorité, n'a pas opposition. Tout le lobby, rame wani foi longwa. Commission est sali bien, le conflit de lobby, rame à quelque chose à la tête à longwa. Et plutôt ajouter dans le lobby, ce qui rame à zwa kindamu ya bongo. Azongi sa bongo wana, to constituer mbongo pour la relance économique, to pesa ba jeune entrepreneur. Tozo luka entrepreneuriat na Congo et pesa ba tomosala. Donc mbongo wana ya ram o bazwaki soki za 30 millions, soki za 100 millions, soki za 200 millions, mbongo yezonga ba pesa ba jeune ezala ba crédit na ba jeune. Au comment l'économie na biso ekotambola bien. Compagnie africaine d'aviation CAA Atie, prix à Kitoko na Airbus A320 et A330 pour la moto nyonso azana posa ya ko voyager na ba condition moko ya Kitoko. Michael Brustot. CAA leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissaire yango très abordable billet nyonso za ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320, et s'ilité 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.
La région Bosimba qui après une semaine, il y a prière, clôture, il y a convention de vrais adorateurs du Christ, Kovac Namokoussia et Salemaki, Mokolo ya dimanche 12 décembre, na Bokambemi, il y a pasteur Micho, Olenga Kunga, héritier Mapindemi, Tom Mwabi. Et bandaki depuis dimanche 5 décembre, centre missionnaire d'adoration, convention des vrais adorateurs du Christ, Kovac Namokouse, et se clôturera qui dimanche 12 décembre, toujours na Bokambemi, ya révérend pasteur Micho Olenga, et pas yoapi cérémonie ya clôture oyo ezalaki haute en couleur, liboso ba invité ya ndenge na ndenge, na sima ya komona ba orateur koleka semaine mobimba, dimanche 12 décembre nde ezalaki sombele suka ya bisanga. Adoration ezalaki au rendez-vous kaka ndenge ezalaka na centre missionnaire d'adoration na groupe na bango ya sur place ba yembelaki nzambe ba adoraki ye pe ba kumisaki ye na ndenge ya kosakana te ezalaki pe na même occasion 5e anniversaire na bango bongo tango ekomaki ngonga ya mateya révérend pasteur Faustin Ikakande atelemaki na etumbelo pona koteya sango malamu na bokonzi na nzambe mama na likambo ezalaki l'heure c'est l'heure ngonga tango ekoki ezali kaka ngonga ekoki révérend pasteur Faustin Ikaka ateyaki thème oyo l'heure c'est l'heure na 4 dimensions ateyaki na mokande ya Luc chapitre 2 verset 6 pona kotalisa ke tango Marie akomaki prêtre pona koenfanter Jésus ezalaki ngonga nde ekomaki na tina wana alobelaki pe na Marc chapitre 6 verset 39 ti na 42 epai wapi ateyaki kaka likambo ya ngonga mwana nzambe esengeli azela ngonga na yo kowela te na 4 dimensions oyo alobelaki ngonga na yo tango ekoki moto mosusu akoki koampeshe yango azali te ngonga na yo tango ekoki ezali ngonga moko eza na souveraineté pe ngonga na yo ezali lié kaka na ngonga na yo pe lisusu alobelaki likambo etali ngonga na yo tango ekoki ekongenga lokola moi na tina wana mwana nzambe nyonso abengami kozela tango na ye koyimayima na tango ya moninga te zela ngonga na yo ndakisa ya Joseph ndenge azelaka kuna na prison epai wapi ye azwamaka nde na sima ya kolimbola bandoto bato babosanaki ye kasi nzambe abimisaki ye na ngonga na ye mateya oyo ezalaki capté 5 sur 5 pasteur Faustin Kaka apambolaki bana nzambe nyonso pona clôturer cérémonie oyo ya 5e convention des vrais adorateurs du Christ bongo na sima révérend pasteur Micho Olenga alekaki lisusu pona kopesa merci na baye nyonso basungaki sema pendant une semaine ya milulu oyo boye nyonso lekai kitoko ndenge kaka bozali komona bilili ezalaki pe occasion pona kofete 5e anniversaire ya centre missionnaire d'adoration oyo ebanda depuis 2016 boye révérend pasteur Micho Olenga betaki mwa lisolo muke pona kotalisa parcours ya sema pe ndenge ekomi lelo bana ekodimba kitaki liboso pona komema babuji pe kosouhaiter bon anniversaire boye mzembo eyembamaki ndenge bozali komona convention ebandaki dimanche 5 décembre pe dimanche 12 décembre nde ezalaki suka na yango rendez-vous etikali pona 2022 bosimba ke centre missionnaire d'adoration ezwami na avenue Kimbangu numéro 2 quartier Sebo na commune ya Mongafula référence la police epai wapi bana nzambe bobengami kosambela chaque mercredi pe vendredi na après-midi pe dimanche de 9h à 12h. Il y a ces spécial promotion au abengi yango fête na ba magasin na nyonso a na ville province ya Kinshasa. Bonne année! Fête na IAC na mois de décembre oyo mobimba. IAC a lancé bino campagne monene babengi fête na IAC. Elingi kolobake moto nyonso asomba eloko ya qualité na prix ya moke na kati ya ba magasin nyonso ya IAC. Tala papa maman IAC ayoki kolela pe souci na bino parce que bosombi ba TV bisomba somba ba congélateur oyo esala kaka 1 mois 2 mois ekufi bakima kambula na mopepete o bato ebele bakanisaka ke IAC atekaka biloko cher nzokande jamais mikolo oyo ezande masolo ya feti na IAC bapri nyonso ekiti tunanga nini kobanda ba television oyo bozali komona ya 24 32
40 75 pouces IAC akitisi yango na prix ya CO oyo eza na teni te na kati, c'est-à-dire même ba chaîne ya libanda pe ekozwa kitoko, même ba congélateur oyo bozali komona ba kitisi pe ba prix nango toujours na cadre ya fête na IAC. Oh congélateur assis to debout IAC alobi prix ya moke na garantie ya une année au sepela. Tala papa mama yango yo somba eloko ya qualité po eumela na ndako na yo awa IAC azali nzambe ya original bino moko boyebi bokanisi esili nono ba mama tala IAC acheli bino ba cuisinière oyo ezalaki na $700 ekiti na $200 américains kokamwa ba resho ya de plaques yango yo IAC akitiseli bino ya boye etikala jamais kozala bobwaka miso likolo botala ba montre ya kano IAC alobi eza nango na prix ya se ba faire kutu koloba te ba ventilateur ba split ba home cinéma welisa po bato baza koya kosomba net na filme mbote na yo mbote mon frère voilà IAC feti na feti tomoni message a dit tomoni ndenge o accompagner ndeko papa o asombi pourquoi ni boponi IAC poni IAC parce que c'est la bonne qualité je le connais donc on vend très à l'aise déclaration tu vas vous à la tête vraiment te pour avoir IAC pour la tête original donc awa boza vraiment ba pour me quitter à solo ndenge tozoka qui vraiment ba prix vraiment pour les plus moins mais plus vraiment quitter pour la décembre voilà bokanisi esili nono mona IAC na select mall na sima ya teni okokuta ngo lisusu pembeni ya ina na basotko na kitambo en diagonal na école Aurore IAC eza kuna mobimba okokuta ngo lisusu na 7e rue Limete Petit Boulevard na avenue du commerce IAC ezali City Market BCDC IAC okomona yango c'est-à-dire IAC feti na feti benga bango na ba numéro oyo okosepela pona kolekisa ba fête kitoko place eza semoko na Pacifique Palace Michael Bristoto Francis Kanza Lokoka ba fête ya suka mbule komi kopusa na Noël ne bona neza koya yebelaka na yo déjà papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android et si que kosepela ya kolekisa ba moments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa et si yebana eza nango kaka semoko otuni ngai nini Pacifique Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino pe ko permettre bino bo vivre Noël na bona ne kitoko awa bokozwa ba piscine ya propre pona ba chubu resto pe na pointe ezali wape pai bokokuta cuisine kuba bokolia na petit na bino mobange na espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacifique Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wape pai ba production ya ndenge na ndenge esalemaka ya ba différents artistes Koko Bobolanda okanisi Pacifique Palace ebosani bana na bino surtout na fête ya Noël oyo eza koya jaja awa bondimela ngai ke bana balembaka te po baje eza wana zralala po bana basavoure bafete na bango kitoko Pacifique Palace baza mpe na bachambre ya mokwake kuna bokoki kopema kitoko ezala bozala bandeko bauti poto bakoki kolekisa bamoma ya kitoko awa Pacifique Palace mboka elengi Mona Pacifique Palace na route Matadi, référence en très joli site, Monsika Tena Mbetseke. Ah, Pacifique Palace, il n'y a pas mieux que toi pour fêter à fond, béton. Au revoir.
Merci pour vos accueils pour la colonne info lingala journal il y a peuple pour na peuple au sepela qui na journal pour ça merci na Igor Tingi azaki bongo sima ya caméra Fabrice Ndombi na montage héritier wa binem ya coordonnat qui journal oyo ngala bino depuis ça rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.